Bango baya avant, ba père na biso, ba kotaka église avant ba. S'il vous plaît, papa Kesi. Obiloko bako c'est la mutakufi likambo. Te mais biloko na biloko na biso so donc micro balader. Est-ce que bateau ba le kana ba lo ba na komba batamokoto est-ce que za penza ba tata kuna ba yebi? Papa ba tika testament. Papa faut malonga lobi na une année, il faut la mbula nyoso ki mbangi sono so kitaka na nkando. Eza testament. Mamba kitaka. Siko bobino ko sa déjà 20 ans. Bokitaka. Papa Kesi tozonga na le 6 avril. Loka bango dia ba telemeli yango. Est-ce que bon ndima ke ba fils abino? Wana et c'est si vite. Te wana za lokola pilipili moko babwaki na nzunga kuna ma famille ruswana moto. Pilipili moko bache na loko yo. Bache na kata nzunga ma famille ça. Te bandela. Ya lokola. Da keza lokola pilipili moko. Da kata ya munene boye. Mesure bota mesure. Bache na pondu nzunga ma famille babwaki yango. Yo sare. Et puis la sol. Tie côté babunga e komona na te. Est-ce que na betelo moko? Betelo kona ça. Obi ke pilipili alaka mamba bwaki na njonga ma famille et so na mnote mais ana mutu moko na molili akokanisa ngweza musuni akobeta bwache na munoko akoganga ai kasi mutu wana akoganga ai na grave parce que nzunga pondo ma famille so bakabole ngona basani na bato bako kabula pe 50 personnes mais mutu wana moko atagangi ai to pese ka kopa maya omene to pese ka kopa maya monte ke sali na ngoria. Ça veut dire pour les danger, faut soit bas. Ah, pilipili kuna pilipili ba kuna pilipili. Mais mutu ko ah c'est ça tu veux ta mama boko. Kwa kala mutu ko gani. Siko ba mutu ko na so gani. Oui, même ba tola no kuna ba bita maboko Aza mwana motote po akosangai. Abongwa ni pete po awangana. Le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Bonjour et bonsoir chez vous, peuple de Dieu, bana papa, bana ya Congo, bana ya Mboka, nabiso tulingaka mingi, shalom, bienvenue dans l'émission monene au sein de africain, ba kimbangiste, ba chrétien, parce que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Je suis avec Papa Kesi sur ce plateau, mais juste après cet élément, de bana Papa Kesi. Bonjour et puis shalom, Régie à vous. Bana betu jikwimba ni kwimbila kabiji sabadi badadi dabadi danga ding dabadi danga ding zabadi bidabadi dang ding danga ding danga ding danga ding danga ding danga twimba lelu twimba lelu twimba lelu twimba tulomba lu sebana betu Zabading dang ding, zabadan digandan digandan. Jikwimba, ni kwimbila kabiji. Nazoyemba yo zambi. Zabadabading dang ding, zabadan ding dang ding dang ding.
c'est maman Tiffany Mokwa, papa Guy, na yebete lwembo ane Félicio, Nekam, Nekobe Moko, Zamba Monayo, Apambola yo, maman Betty Kokelea, maman Foratabu, Oranite Adonix, Kapi, Kapilos, Kapinga, Zamba Pambola yo, papa Kiese, Tozana yo, na plateau, mbote, maman Tiffany. Bonne santé. Moi, volume likolo. Bonne santé. Santé za malamu na kombo tata sima ki monja. Tika to pesa ba ya bino mbote ba ya Kongo mbote. Okombo tata pe ya mwana pe ya mwana mosante. Ba sepeli na banda ku bana papa Simo Kimbangu. Boni papa Boussole na Afrique du Sud Azabi Edison en Brazza. C'est kitoko. Ba récolte zolega bien. Kitoko. Olamet. Ba Brazzaville ba olia. Ba lenguba. Biso kanonde to lete soupe na mno. Donc j'étais biso kande na tolete biso tokolia okisasa ndeza miroir abandana na bango c'est un miroir de l'église donc au miroir de l'église mais un miroir ça veut dire il y a que il y a batunios le na monika vert blanc bon système donc jamais quoi il dépétait et biso to mona rat il dépétait mais oui vert blanc avec 3 étoiles avec 3 étoiles ya papa. Moi, je suis à règle. Donc là, tu es l'ambassade qui est bagouana papa nanjo. Ah, il vaccine à victoire. Ah, papa qui est la CP bon. Bonne émission tout ça qui me balade, tu vas demander quoi CP non? Oui, tu vas lander. C'est que la Guinée, tu vas bien la Guinée. Ça va. Santé, ça va. Pour la monde, quoi, nous, maman Tiffany, naya, mais moi, transport, cocoso. Tu demandes de déranger. On peut te déranger. Bah, non, où ta prison. Donc, tu n'as pas de marabout, tu es déranger. Au botama bon. Donc, tu es déranger. Donc, tu sont des mots, les abos, sont tamboli. Ok, non, peut-être. Oui, on pas katambam comme ça qui se là. Pas qui. Oui, on pas katambam comme ça ça n'est sur la plateau comme au banimba on a la makasi Orlando te. Ngama kama mtu pardon wana yebi en faut mana cha on poids pour que no bata mtu yo on to vanika na papa ikese landa mteseke. Donc moi na moi des avariés. Rien. Yo langande bien. De moi il est bon. Simba te. Le so tamboli na ka mingi. Chauffer. Ça problème. Tout ça émission on convexer à moi na ngambo quoi. Ah, nzamba pambola. Fallon Bendi. Est-ce que on retire ta photo moi na peine. Ya moi na Fallon Bendi. La joyeuse anniversaire. Mama lingaka yo achako na motema za penza wana mwa malamu ya mopa koma ni pe mwa mabe ya mona ni bon moni biso balo baka na mboka na biso mwa utonda dimaki ça veut dire donc moi na so bali ko féliciter na biso na ye mabe o mimenere ah donc ndenga sana na baka mwa mabe est-ce que poya force Fallon mwa na mabe na mais non moi ni pour l'anniversaire na non mais la moi loko tika na pesa pe papa ukombo tata pour l'anniversaire moi na totonda papa ukombo tata pe ya mwana pe ya mwana mosante pour nenga bateli Fallon Benja comme des jeunes filles hein. Merci beaucoup. Nitende mtayo benga ngo mwana na lingi mama Tiffany mwana na te botika mwana. Botika mwana. Balelisi. Ye moso na tuni olingi nini? Habite mama na lingi kana tanga. Mwaka mte. Otanga na ye. So zena mwa mobile mais na pesu yo ya abala. Malheureusement ça na bouquet. OK. So na kia bukola. Balamoko. Mais papa qu'est-ce?
Le 6 avril, tu déjà. Le 6 avril, Camille, le 6 avril. Oh, tu bêta Masolo, tu bêta CT, même président Nani. Président aux États-Unis, Abisso, il y a COSAF. Nani, président Valère. Valère Ayaki pour la Macambouana le 6 avril. Donc, c'était bêta, mais bon. Enfin, du jour au jour, le 6 avril, Calamine, tu as un miroir. Président Fati, a le banéka, tu as sali, ba marche. Président Fati, a le baté, qu'on a un gambo moussou, soukuna, na elle, na batou ya gauche. Balobi que il faut bango pe baya basangana pour que le 6 avril net pe ba papa ba oboya pour lisange zate faut ba papa nyonso ya ba gauche droite basangana sa bango le 6 avril te soki to tche sans bango wana sege photo tchape sa sata sege photo tchape sans sata parce que so donc toujours on a bango la sata le premier de la sata pardon na bango na sata donc Satan le diable. Oyo a célébré la cosa. Wa ba tchaka maseke. O ba bimisa mwindu. De Satan wana. Siko ngo ba ni Satan bango. Tena lobi donc seke yepe faza. Oh te bango ba lobi ndefo bango ba. Bango banani. Bango bana ya papa baza bana ba papa. Papa bota bango misa tout. Papa Simon na toi donc Trinité. Omoni so to juma kamanzambe boto bebisia. So tu vas comprendre que so toujours ma camanzambe boy to bebisia. Excuse. Bato no so mono baza bananza. Tu vas créer nanza. Bato no so. Parce que papa danga nanda oloba bino nyonso boza bana. De so na loba ki na bota bino na mama bibi oyo. Nga aussi baté. Wana c'est moi za most. Ya ngomoni nzamba tinda ki bato na bato. Bokende bobota maboye. Les bateaux sont basés à Bananza. Donc, on a une ignorance, ils ont moko. Même Satan n'a pas de Satan n'a pas de Nzambe. Pour Satan n'a pas de Nzambe. Maintenant, Nzamba sala kabilo ko Satan n'a pas de Nzambe. Mais Nzamba sala. Donc, sans bango Nzamba sala. Au moins, il y a l'église qui bangiste. Article le penou sans. Donc, au moins, il y a l'église qui bangiste. Bango le bazati. Mais telle évolution l'église est qu'il est. Par rapport ya ndenge oyo papa batikelaki ya na lelo so tokei tokomona vraiment ça va mais soki tozwi tota la forme na banorme omoni mutu aoloba nega yebisanga lelo oyo soki mutu ou bien mwana na nga aofinga leki na ngai c'est que mwana na nga azofinga tata na ngai mwana na nga azofinga leki na nga mwana na nga azofinga grand frère na ngai c'est que donc nana otinda mwana wana. Yes. Non, mais donc en réalité, c'est moi qui suis finger. C'est moi qui suis finger. C'est moi qui finger. Mais indirect, donc on a canal de moi. Donc on a finger. Vous comprenez? Ce qui est le 6 avril, la réhabilité est comme vrai. Mais ça avantage na bango. Parce que oyo ba réhabilité tata na bango. Vous comprenez? Mais batu donc ba se faire garder ba tiki ba mboka misika. Na ba risque baye. Donc pour balanda oyo président de la République a lobaki a respect nyonso devant président du Sénat, devant président ya parlement. Donc tant baye mais comment eloko oyo ezana faveur na intérêt en nation. Na bino si c'est vrai, tata Simon Kimbangu. Azana bino bango. Si c'est vrai za tata na bango. Mais pourquoi bato bazo wele l'intérêt à tata na bango? Donc bango ba ko diko boye. Donc quelque part, il faut tout à la makambo wana bien. Et bango je ba boy la papa Simon Kimbangu en 1921 en 1900 il y a veste ba on ba boy pour na veste. C'est comme si on peut pas comment les biso to pe ba pardon pas. C'est comme si on pas comment on dit mais pe ndenge ba tout on dit ma so on dit ma 1921 mais oti. Ba za na raison na marque na bango ya faux. Parce que même mutali bomba ndenga lia kabiloko wana. So pekisa ngolo amona ngoma be. Donc, ça, la raison de marque, n'a la bilo faux. Mais le jour où l'esprit est ma conscience, à comprendre que l'abandon est bilo faux. Au monde, il a dit ça, so bango bazo boya papa Simon qui manque en gagne. Babo il a papa Simon qui manque en gagne. Papa dernier d'ailleurs mon baboya qui bango. Bacha ba image il y a 1988 dans ma tête. Papa dernier da tango
garçon moko boye bautaki États-Unis d'Amérique na veni Simba na Mariano na troisième mairie tango baye asalera témoignage nenga komaka savant na Amérique nenga bomisaka Porsche ensuite de suite bamuta bato na loba makambo bazalaka bayebi papa Kisoloke le fils wanga akufa déjà yende asalaka garçon wana a défendre donc tango basala témoignage oyo garçon azosala témoignage oyo na kombo ya papa Kisoloke le fils mais tango papa de ngenda azwaka message tango bapesi ye micro à l'époque ezalaki papa Mawete Lubaki yenda azalaka pasteur de la ville ya ville ya Kinshasa alobi mwana nkoyi aza nkoyi soko moni lion soko moni tata na ye mais papa de ngenda tanga azwi micro alobi te bana oyo bayebi nga te biloko na oyo baso na buki yango lukuta allez ba image ezali bato pe baza batemwe baza bana ni bayebi ezi bana na ye abi même mokoto bana na ngai oyo naza na bango bayebi nga te mokoto ya mokoto wana papa de ngenda bango no stu ba bana papa de ngenda papa de ngenda lobi bana oyo naza na bango bayebi nga te même mama bibi mwasi na nga ayebi nga te wana maloba papa de ngenda bi bana oyo basalaka makambo na volonté na bango nazongisi bango moke mpo na compréhension Moïse azalaki na force nzambe apesaki ye force oyo Moïse azalaki na yango abeta nzete na libanga mai erespecta norme mai ebima mais na volonté ya nzambe te asalaka yango na volonté na ye ndenge bango bazobeta libanga na nzete mai ezobima do basali yango na volonté na bango basali yango na volonté ya nzambe te apa ndenge na bi basalaka makambo na volonté na bango apesa lisese ya mwana abatami tata na ye mwana na tata bachetembi papa diangine mwana papa diangine de son vivant papa ya papa oyo baza na mokoto de son vivant na kimbanzeka apesi lisese mwana na tata na ye bachetembi ndenge bango na papa simoki baotiangani tembe mwana ke batama na poso nguba mwana pusa na boye soso ameli nguba soso apusa na boye nyoka ameli soso apusa na boye na mutambo ya chassé na ye arécupéré nyoka abomi nyoka ke asaka nyoka bo amoni soso alobi aoyaula soso ayaula akata soso boye pa amoni nguba bia ngubo yango na osalela mwamba apasola nguba boye pa mwana bimi mais papa de ngenda posa biso question na matete tango tata abombanaki mwana est-ce que mwana monaki réponse à bato nyonso ezalaki te papa de ngenda de son vivant ya papa de ngenda tozala na crime moko banda obeta na Niangara oye kiti ya papa Paul mais de son vivant ya papa de ngenda c'est déjà Niangara comment il déjà partage vous comprenez kiti ya papa Paul c'est déjà Niangara comment il déjà partagé de son vivant ya papa Mfumalongo akenda tina Niangara ngenge papa Mfumalongo akenda pona wala kisoke no makambo ebandi lelo te pona kisoke no contradiction oyo et yena papa Simoki mo kyangani te banda papa diangenda ba telemela papa bon c'est déjà mais tant papa diangenda aki alobi bino bozo pesa Paul mwana na ngai kit nini pouvoir charge munene boye ndenge nini bosi papa diangenda mona ngena charge o mwana bokoka ngote mais comment mona jongo na puissance papa na ça veut dire ils insistent donc en l'air pardon tout que normalement donc l'air papa diangenda papa est-ce que makambo ngo kota okoka te biloko nazo biso oyo bango pe bayebi te biloko nazo biso oyo so bango baya avant ba père na biso bakotaka église avant bango s'il vous plaît papa kesi biloko bakosela mutakufi likambo te mais biloko nazo biso so donc micro balade toke siko so bango baye na plateau pour contredire te so bango baye na plateau pour contredire ça veut dire moni beaucoup de violence c'est ça mais ce qui donc doza fara boy bango ngai ngapenga ye parce que ngapenda ila yebi pe makambo nyele parce que ngata ngona botami tango na bandili ngomba parce que ngana kuteki pe rapso déjà mondimi parce que église ya kimbangiste ya liboso ya bato bandundu nyonso na bila kisasa esalema nde na lupango na biso vous comprenez donc ngana botama place wana église ya kimbangiste liboso ya bato bandundu nyonso à l'époque
Donc de 1954 ti toyeti colonie. Mais ce qui n'est pas bango ba eko loba. Ayi neti ba sengi non maman Tiffany. Mais ce qui bango ba eko loba awa na meki nazo biso moki. OK. Biso tozala un certain jeudi na 15 na 2001. Na papa José na matete na hôpital. Papa José a yebisa biso boy. Si eza lokuta. Azolanda nga na TV. Baleka basala témoignage. Tozala ngai grand frère na nga na vie na nga moko na camarade moko camarade ngo pakenda 26. Comme na ngayala. Na tangi na komona. Na petit frère na nga moko komona elunda zone. Tant to koma bo papa José lobi soki parmi biso nyonso tu mutu ayebisi bino likambo bondima te. Bino bolanda pe mutu te na biso nyonso. À part papa Simoki Mangotianga. C'était un jeudi na 15h 2001. Na hôpital à Kimaya. Na hôpital à Matete na pardon donc na Lemba. Avant Boulemeya Atika pour qu'il rejoindre là. Tant wacha parce que mutabonde la kezala ye. Papa Joseph bonde la boyi. Banzambe ni satu kati na mutu moko papa Simoki Mangotianga. Si c'est vrai, ils ont mensonge. Ba de matira. Bangote, yé moko papa José dans cas de matira. Ça veut dire acceptable. Au moins les loboyo, ma père n'a besoin à côté bazakuna. Hein? Donc parmi bango na bango doute pesa. Parmi bango na bango wana pe confiance peuvent ma mingi mingi zate. Bango ndi ba kinda. Ba hôtel Milana ne. Bango na bango mais pas inabiso. Si papa zako parle. A parle na honneur ya papa Simoki Mangotianga. Bilo za unité. Si papa papa mbenza fuma mbanza azoloba alobaka na part ya honneur ya papa Simoki Mangotianga. Si papa regagne part to mama Marie Mouino so bazoloba balobaka na honneur ya papa Simoki Mangotianga. Mais bango bongo parce que biso tongo tokendaka na nkamba so bokomi bosololi na papa Zako atuni bosololi za na papa yes yo zwa bango makende pa ya papa a décider à celle toujours na honneur ya papa. Vous comprenez? Ça veut dire donc norme ça respecté. Norme ça respecté. Et pas bon ça respecté. Mais ce que ça respecté yebsanga parce que oyo kala koto biso tozali ba papa bazali. Hein? Mutu moko parmi biso tena na lika afingi. To alobi mabe. Tozongela ba image, ba lobande ba réalité. Mais kuna bazo finga. Yebsanga siko donc so abino. Te uso biso na nini? Mais neti mndenge ba sali makambo le 6 avril Hollande kiango. Oui, na radio. Balobi neti. Non, donc ils défendent toujours, ça veut dire, donc en bref, ils ont contre réaction le 6 avril. Mais quand on voit la vérité, tu es pas le vérité mon côté. Tu es pas le vérité mon côté. Au moins ils sont besoin bunda batumi balé. Mon quoi kwei, mundu kine ozala kaka kofinga. Hein? On a so population. Donc toi yo, on zo nga wapi te ko banani ba kwei ba population. Hein? Banani ba population. Bato winza ba ya déjà passé kwei. C'est depuis longtemps. Toi c'est émission hein? Toi c'est l'émission. Toi une émission, c'est faut que que toi une émission. Toi c'est l'émission. On va dans ça oh ya. Bible est biso repentance. Toyoka. Ce qui est à solo parce que ça c'est l'église. Parce que papa zako ibanda oloba. Papa c'est mimi manganda oloba. Makambo ya famille etali famille. Ya lingomba betali lingomba. Oyo ya famille boko tsango na lingomba te. Ça veut dire na famille po bino bozongana. Ils ont ba norme te boko solo la kaka. Mais na église ils ont un règlement d'ordre intérieur na statut. Ça veut dire faut batala muto akendaki. Tango ake peni na ezani. Otango alinga zonga balobi nini na CA. Vous comprenez? Ça veut dire faut balanda yango. Malongi lisu. Faut ba yamba ba. Ba kota so malongi, ba yambi bango ba kuli, to beteli bango pe mbunda. Ba défiler, to beti mabo. Après ba vandi. Après ba donc or que tango ba ko yamba bango, ba kufuka ba ko zalande ya kufuka. Siko ko fuka ma wana nde zo pesa pasi. Ba fuka ma papa simo. Ah oui, ba fuka mela nani. Ba ebiso bo, na biso yo za mère na biso na katanda. So biso fuka. Si to fuka melio, tango biso to ko pesa nene. Yo pesa nzambe rapport. Après nzamba kitina yo. Ndé loko isa ba on passe. Ndé loko zo sala pasi. Mais papa c'est ndé pesa moi biloba. Bilo pourquoi? Omoni lolendo. Lolendo na ok. Mais lolendo est-ce que bana nzamba koza na lolendo? Mais Satan d'abord tout dans lolendo utaki na. Mais pourquoi c'est dans tout na makambo batu ya mokoto yo taka Satan. Te, soki nazo cha Satan. Non, mutu amemaka division za Satan.
Satan ndazwaka bato amemaka bato epai na ye. Ça veut dire bango donc soki batangaki Bible c'est que batangaki yango mabe, c'est que bakomprenaki yango te parce que so tojongi na Daniel omoni lelo oyo so mutu aosambela Nzambe aomela masanga aokende tout droit te. So mutu aosambela Nzambe aza courir de jupon aoki tout droit te. So mutu aosambela Nzambe azokoka eloko baobenga pardon te aoki tout droit te. So mutu aosambela Nzambe azoloba solo te aoki tout droit te. Ah ok. So toke lelo kote kuna mona batu bafukama babengi bango banzambe. Siko bo mutu bazobenga Nzambe comportement des amis. Bazobenga bango banzambe. Siko yebisanga siko bon soki tolobi ke baza banzambe bo mutu bazobenga Nzambe. Aza mutu aza na dimension il y a référence à Galates chapitre 5 22. Aza bafouille de l'esprit. Bafouille de l'esprit. Vous comprenez déjà batu oyo ça veut dire donc baza non violent. Mais baza violent. Violence c'est ça. Babundisa mais violence c'est ça. Violence c'est liboso d'abord ya kotinda mwana nanga ya kotinda pire petit nanga quartier afinga grand frère nanga. Toi manquer grand frère nanga, c'est déjà violence. Est-ce que bato ba ole kana ba ole ba na komba batamokoto est-ce que za penza ba tata kuna ba yebi? Mais kasi na lobi wana za chaîne na radio. Tango balingi na chaîne bongo tango na za musika na yoki yango. Bongo bato baza pembeni ba yoki yango te. Bosiko boso bino boyoki yango peza mbala moko te. Et za continuité déjà utila. Bon na lobi neti boye pona neti yo. Biloko neti ba ozolo bana bazo ko insulter tout ça bon. Ezali baosala ngo na motema mabe kanda tena motema mabe te po kanda provocation ba provoquer ton te bango ba ko provoquer loko te po papa za poser papa lobaki ngana za poser bino pe bozala poser comprendre oui papa lobaki ngana za poser bino pe bozala poser yango moni biso to za poser mais sauf que na règlement d'ordre intérieur ils ont un paragraphe moko zebisa biso il faut défendre loyalement les intérêts et les acquis du kimbangisme. Ça veut donc là où il y a erreur na compte moni kande tout ça bon garde du décor yenda zoka dégâts yenda zoka frappe par rapport à chef pour ce qui chef quoi frappe garde du décor ça vivant c'est que yemu ta trahi. Est-ce que papa que c'est yo peno ko défendre papa simo kimbangu kianga na face bata mokoto ba vandi sipino pena te so baza boye lobaka ka que no bundaka te lobaka que no donc ba yende na mutema mabe mais so to vandi boye ba ko ka te lote yo za bana ba histoire te lote et l'autre parce que ngala motami na fonkobe biso koli na mokoto ba grand ngai tout baza ba grand ngai pe baza biso koli na mokoto tozo longwa wana toke ne tie pa tikuna dongo na ndako wana na tangu na zolo babo ngana za mwana ya papa Victor Kalumbo na 3e mairie na fonkobe tangu na zolo babo c'est déjà ba yebi même ba pas Charles ba parma ba yebi déjà tangu na zolo ba que moi je suis le fils de mon Victor. Ayebi déjà. So papa qu'est-ce na tout le monde de to ka papa diangenda papa la bango non? Oui. Na sali mingi, afinga mingi. Oui. Ba kisaka mingi. Oui. Monsieur le tolobi la kimbangiste za papa diangenda. Papa diangenda. Alongi nae. Alongi. Monsieur le va réclamer que le 6 avril faut bango bazaliza parce que ba tata ba sepela ba mona bango lisanga. Bisika ba tata ba ozala ba sepela te ba miswa sepela le 6 avril miswa ba sepela te. Tolia biloko ya momwe. Mais maloba na yende to respecter. Parce que tant que tanga la Bible za maloba ya ba we. Et les testaments to tanga na 1 Jean, to tanga na 2 Jean. Ba Jean bazati ya ngomo ya ngomo to benga ngo testament. Ya ngomo siko do na testament wana nde mutu azobanga koyiba eloko na bato te testament. Bo si mutu ayibi te akoya na mbeba te. Kolula mwasi na mutu te testament. Vous comprenez? Donc testament. Siko mais ce testament wana ba papa pe batika ba testament. Ba papa batika testament. Papa fuma longa lobi na une année il faut la mbula nyoso ki mbangiso nyoso kitaka na nkamba. Déjà testament. Mama kitaka. Siko bobino bosa déjà 20 ans. Bokitaka. Siko testament. Non parce que boti ki avant là te. Ça dans le bité bosa siko une année 2 ans 20 ans bokitaka te. Testament. Faut nani? Testament pour respecter tout. Non mais faut te ça bango. Mutakokoza na posa okita mais bokangi. C'est faut te ça bango. Norme kaka. Parce que l'église c'est ça le problème. L'église a télé na kaka norme. Omo ninga na fandi awati. Ngana ko biso vérité. So bo bloka kamba. Te ngana ko biso vérité. OK. Ngai tango nakala na suis fiancé. Nazaki dirigeant ya chorale.
diriger un groupe flic. Nazui mwana mwasi pona bala. Toye kostala pour ayo komanaze. Ngamu na moni na boki déjà mobeko ya Lumumba. Na sali mukanda. Na kotisi. Ah, boya ba interpeller nga na bisi bango tena osamba te pour déjà na sali ni. C'est déjà mukanda do na reconnaître. Na tika grade. Bayambanga. Tango bayambinga groupe moni ke noté. Papa que c'est ça qui est important. Hein? Il faut azonga bazongi singa groupe yango moko. Siko do groupe ndeko sala siko choix ba kutala mbité to remanier. Bazongi singa nako. Vous comprenez mobeko. Parce que donc omoni mutu oya landaka mobeko, eza mutu azaka na lolendo te. Po lolendo pekisaka mutu makamu nyonso. Omoni bana basi bana basi so bavandi bango na balabala. So muni po bana basi bandima na ate. Bandima na ate bango na bango ndo omoni bazaka wana. So bavandi na balabala bamoni muninga na banga zoleka babi chebiso esimbi ete chebiso so ezaki ngai na base bolinga bongo na madongo do ndenge linga ovanda jipo bandi malade mais na ba mibali problème ezana te. Alors siko dongo siko eza lokola eloko wana nde eza na bandeko ya makoto eloko nde eza na bandeko mais bino bondima bango lolendo non biso tozo ndima bango tasi bato tozo vivre na bango mais neti na banda ba ki 20 ans yo tant que analyste chercheur ne ba ki 20 ans et lo ni no sepela na onde ba réaliser ba makambo na bango te eloko mote te eloko moko te o mo bino ko aka pata te donc eloko moko te na ndenge ni omoni tango papa Mfumwalongo azalaki chef spirituel l'église tango azalaki papa Mfumwalongo il parlait de papa abisoki papa ye papa Mfumwalongo abandaki kolaka papa tango yako ya ne akokokisa makambo nyonso ça veut dire papa Mfumwalongo asala nyonso te asala une partie donc on a 100%, on peut même dire 25%. On peut même dire 25%. Pas le dit papa yako c'est ça nyonso. Papa. Mais qui est nani papa? Maloba ya papa Mfumwalongo tango ya na Fonkobert na lupango na biso. Abina kiti oyo mutu mususu kovanda te kaka tata Simbo Mbango yemoko. C'est la conseil biso. Je suis fier de biloko na loba o. C'est la conseil biso. Abina kiti mutu mususu kovanda te kaka papa yemoko. Mais na tout na papa qui parce que papa de ngena tia vanda wana c'est lui le père. Mais na ona tout nit. Yo lo bia crime na lobeta ma Paul papa Paul. Qui mangiste oyo. Papa Paul na kiti. Ezali bon. Oui. Kiti donc nyangara kiti ya papa Paul. Nyangara kiti ya papa Paul. Wana papa Simon Kimbanga za kiti. Papa Simon Kimbanga. Na wana kutu makamwana donc hier azana wana ya azana. Bana wana terminer papa. Hein? Bana. C'est déjà. Mais déjà révolution déjà bandaki. Na koyebisa yo après la mort ya après départ à papa Diangene. Papa Mfumambanza pourquoi il vend 11 mois là? 11 mois là qui ça parce que bana mai bakalaki. Moto na mutabenda ki plan na ye na ko na ya bandi ko gérer rapport ezalati. Mais heureusement il y avait un combattant. Le général. Atala qui habitait oyo ezala boiti. Nani? Papa Zako. Heureusement, il y avait un général. Un ange Gabriel. Il a défendu l'église. Tala, tu vois, maman, batu balubaka. Batu mususu ba pousseni pour mbongo balia, bamela. Mais idéologiquement, parce que tant pour la zaki bangiste. Mais idéologie ya on est donc toujours bien avec bangisme. Vous comprenez, hein? Mais na kimbangisme, batu mingi parce que kimbangisme c'est idéologie. Mais batu sko idéologie oyo, papa dangenda baki bolanda nga aveuglement. C'est des bateaux balanda ki papa dangenda aveuglement te. Maloba ya papa dangenda na centre d'accueil 89. Alobi nzambe bazalaka musika na yete po yoka malamu te. Bazalaka pembeni te po donc ko comprendre le lote. Faut zalaka mili. Biso to soki mili. Parce que ngai tant on a ko enseigner bateau naissance à 25 papa de Dieu na yana sima afandi autala atali abi pour na ndoko kina kamba c'est papa mai basaka na kana ngafu na vanda kaka na tala na katika abi niyo kaka mtu solo badiloko mais bato mingi ba ili yango te vous comprenez ce que biso donc to linga donc to za la bagarre parce que tant biso to bandi ko zala na papa Zako
Il n'y avait pas de troupe à battre la tête. Tu as la biso moko. Troupe à la tête. Mais papa qui c'est? On s'en prend. Mais les lois, donc tout pour t'envoyer, on sentit que non, va comprendre le pécat. La biso ça aussi quand on comprendre l'événement, et logo est ça. Il y en a zone papa qui c'est. Ceux qui côté kuna vérité zate l'olend des années nous ont traité bango de tout. Mais pourquoi bah tout dit le ba longa côté na bino comment ba okati. C'est pas que ndate, mutako sauter. Mutako sauter luka mu batunde balonga kuna bayaka. Ah, mutako sauter. Batna maunde balonga ba. Batunde balonga kuna bayaka. Bino na mtalonga. Mutako te, comment on est nani? So donc aza balekisai. So donc aza balekisai. C'est bazana mutu auchi boya. Balekisai. Mais so ngana biso que non donc to lekisa bato ba uta kuna bayabo. Omona ba mwebe. Bato ba uta kuna bayabo. Na bisa yo ngana beta mama na frappe. Oh moni za mapota ya vesi. La mai. La village ici. Vous comprenez? Mama bat wana nde ba betanga tangu nini? Parce que balingaki ba konza parce que mboka po ba diriger mboka. Mais quand vous êtes dans télémélango, tu vas télémélango, pour te bailler en sécurité. Pour que tu m'aies battu en 2001. Vous comprenez? Tu vas en 2001. Si tu es comme ça. Vous comprenez? Donc, tant que déjà battu, vous avez déjà l'esprit ouana. Vous les manzans déjà sauté. Pour vous les manzans déjà na bateau, il faut battre la galade, patience, tempérance, bonté, amour. Or que moutou ça, au moins na tongo, so moni moutou son mot par exemple na tongo. Bonjour. Faut aller l'omina. Mbote papa. Ça veut dire faut en oseka. Pour mbote wana pepo ekeni. Vous comprenez? Mais so mutu apeso mutu azali déjà yemo na kanda. Ou bien so que senga nyongo et pas ya mutu moko kombo na ye, kombo ne par exemple donc a rouler mosaka. Yo kana kombo mutu a rouler mosaka. Vous comprenez? Autant so que senga nyongo na yo moko tango so tala ke longine boye. Mbote papa. Mbote. Ni ote na ote. Mais vous avez maman bazalaka okosa pour monika la marque na ye okosi parce que pour marque na ye esengité azala mutu ya makambo. Mais papa qui c'est toujours en 6 avril le quoi bango dia ba téléméliango est-ce que bon ndima ki ba fisa bino wana et c'est si vite te wana zalo la pilipili moko babwaki na nzunga punda ma famille oswana moto pilipili moko ba tshela logo yo ba tshela na kata nzunga ma famille ça te bandela ya lokola dakeza lokola pilipili moko donc kati ya munene boye mesure bota mesure batiango na pondo nzunga ma famille babwaki yango yo sare ina la solo te ko kote babunga e ko mona na te est-ce que na betelo moko betelo kona ça obi ke pilipili ana kama babwaki na nzunga ma famille et soit na monote mais ana mutu moko na molili akokanisa weza musunya obeta bwache na munoko akanga ai kasi mutu wana koganga ai na grave parce que nzunga pondo ma famille so bakabole ngona basani na bato bako kabula pe 50 personnes mais mutu wana moko ta gangi ai to pese ka kopa mayo obele to pese ka kopa mayo monte ke sali na ngoria ça veut dire pour ezala na danger faut soit bat pilipili kuna pilipili ba kuna pilipili mais mutu ko ai ke tu beta na maboko on kala mutu ko ba c'est pas mutu ko na so ga oui même ba la no kuna ba beta maboko nza tata sibo ki banga zana ba c'est mutu moko mutu wana moko gangi toujours ba ko vider prière ba na rapport nde ba usala bien approuver na rapport na bango ba du liste na bango allez nde ba ondima bango ba les Israélites batwaza kuna bazwa pas mola papa simote te ba kujula ngo wapi papa simote ma mia 70 pa mola bande te kuna kutaleka te kombo nde tikala aleka te pour pas simote mo so utinkamba ayaka koti na centre na ke ndeti na minute za après rien ata ba délégué tinda ati mais nzambe pas pona tisko nzamba pona nde nzambe apona te ye moko nzambe alobi boye na Daniel chapitre 12 verset 10 alobi na tango wana plusieurs seront purifiés et blanchis mais les méchants feront le mal mais aucun des méchants comprendra mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront c'est quoi ba mal donc ba méchant ba na ya yiti mais kaka na kati exode 20 wana so to tangi nzamba zolo ba bina ko tika te impini c'est lui qui prendra son nom en vain a tika yiti nani tu na papa kesi donc ba tongo donc quelque part groupe wana ko so bona za ko tengo za groupe ya ba impini
siko donc siko nzamba kotika impine ngo baneti babila kelema mais bato baza déjà na fausseté babila kelema ah oui bana malédiction oui c'est que bato bakamba baza sous la malédiction mais na lobi bon soki ozomema moto ali boma na nzela botambolaka ne si yo mpe baconsidere gouverneur ke bango baza sous la malédiction l'effet ya mwana ya master na nga aofika grand frère na ngai donc amna tindi donc na déjà na malédiction moto okuta azalaki tata na bino nyonso to papa diangenga ntango baosala babiloko wana okimangiste oyo okitu eza ya ngiri eza papa Paul azalaka vivant lakela ba mabe te te nayebisi eloko moko boye atova yango normal te nakoyebisi eloko moko boye ndeni kaka papa diangenga e papa Simon Kimbangu Kiangani il n'y a pas deux personnes so moto atie tembe naza awa prophète papa diangenga na papa Simon Kimbangu Kiangani il n'y a pas deux personnes il n'y a qu'un seul moto moko bato mibale awa baza te entre papa diangenga na papa Simon Kimbangu Kiangani ils ont deux personnes entre papa Kisolokele na papa Mfuma Mbanza ils ont deux personnes donc papa Kisolokele oya bota bango papa diangenga oya bota bango ils ont papa Simon Kimbangu Kiangani wana na maloba ya papa diangenga parce que papa diangenga zolo batango tata akoya papa Mfuma Mbanza de son vivant alobi soki tozokende na mboka soki tomoni biloko ya koko seke tokomi penepe na mboka mais na 11 mois na ye na Kinshasa papa Mfuma Mbanza alobi tokomi penepe na mboka soso aleli kokoriko c'est que si papa Simon Kimbangu Kiangani aujourd'hui le chef spirituel de l'église c'est que erreur eza ya papa Mfuma Mbanza or que papa Mfuma Mbanza donc doit erreur wana azala na yote donc so bango sikoyo sikoyo donc insulte oyo bazoko insulte nde papa Mfuma Mbanza papa diangenga papa Kisolokele or que trois personnes oyo c'est égal à un c'est papa Simon Kimbangu Kiangani ça veut dire que ma vérité bino neti bon disons ma vérité te mais makambo bino bolobaka oyo bango mpe bayebaka yango oyo basalaka rassemblage te omoni ndoki olia mwana non pardon tena biso nono tena mimi ona eloko wana omoni ndoki s'il te plaît ndoki ale mwana na ye me na sima tanga bandole nalobi bokosaki ngai merci déjà nani ndoki hein te nga nalobi kaka lisusu ndoki ale mwana ne moko mais abandi koregrete alors donc na matière wana bozobisa na matière ya kindoki donc so moto akomi déjà contre il devient déjà ndoki papa kesi eloni soki aloba bita la caméra eloni eprouva ke bino boza dans le vrai bango baza dans le faux testament bango baya nango te testament nde ezolakisaka biso to wana vrai papa Mfuma Alongo alobi soki na mbula mobimba kimbangiste akomi na mai ake na nkamba te asukuli mai oyo te mbula na mapamboli ekobetela ye te 20 testament 20 bakoma nkamba sikoyo yebisanga sikoyo soki 20 oyo bango bakenda nkamba te me bazalaka na mai ya nkamba bazwaka ngo na marke nini soki mwana na yo na ndako biloko eza ya bino mais mpo mwana ajo eloko na ndako abimisa libanda fosaka permission mpo biso tokenda nkamba so tolingi tobima tozela permission tozelaka ti papa Mbenza akobima asambeli alibere biso tosala nini tokende malamu bato tu babimaka na bandenge na bango mwa bankoko parce que Satan aza na liboso ozo comprendre donc mwana na ndako po asala likambo oyo eza charge na ye il faut azwa demande mais sikoyo oyebisanga bango bakenda nkamba te mais bazalaka na mai ya nkamba bazwaka ngo na marke bazwango ndeni na marke ya chobo ça veut dire donc yebisa sikoyo bozwi eloko na marke ya chobo donc bosali yango na volonté na bino mai ya nkamba bozwa nango kuna bozwi yango ndeni mais papa kesi manga zelo wana ya nkamba bozwi yango ndeni na volonté na bino ça veut dire bozwi donc bino bozosala intérim ya loi ya Moïse babeta nzete na libanga na volonté na mai mpe ebimaki bino bozwi mai ya nkamba na marke na bino sans autorisation oui même mais bozwi mai ya nkamba papa kesi mais na kati ya liziba bokoti te bolave te testament etikali correct to ezwi défaut allez bon donc ça veut dire donc bocourbe déjà testament etikali sous droite te ekomi déjà ligne courbe. Est-ce que na ouverture ya musée ou inviter bango te bako inviter bango na ndé bako inviter bango te ça c'est l'église ezotambola na norme na yango biso tokendaka nkamba nga na koleka na paroisse na biso na cellule na biso
chef de cellule a confirmé que nayaka hein azui yango atindi yango na paroisse a confirmé que ayaka paroisse etindi nga na ville azui aselinga kibangi a confirmé que nayaka nakende yango na ba service nakende yango na ba protocole pokuna na kolala ba protocole ba kopesa nga ndako ba protocole ba confirmé que oui muto na source ba yebiye ba surveillant ba de sécurité ba bi ba yebiye vous comprenez après allez SPC et le dit que oui muto ba yebiye nde ba libérer nga ba papa bon voyage kuna nazokende na nzela soka ba moni ba cacher oyo no surtout ba vie approuvé oyo ezate c'est que na côté na bango siko po oya il faut ba yebo na base hein mais siko bango siko base sa base nini parce que kuna ba utana ba bisike belé kuna ba utana ba Banzalemba bakimbateke banjidi ba wapi ndongo ni bakenda ko sala tout wana eza faux tout OK donc ba uta par-ci par-là nde bakenda ko sala tout wana Kimbanteke par-ci par-là ndongo ni basala tout wana que na mokoto y avait comment na mokoto ezalaka liziba ya mai ya ancien temps papa Simon Kimbangu akutaka zandu moko ya bayaka de papa Simon Kimbangu abandaka koya kolala wana papa dangenda MC ba père na biso lobi place wana bomona kana tonganda ko wana eza place tata bandaka kolala tango azalaka mwana moke na mokoto ezalaka zandu ya bayaka so zandu wana ezalaka faux zandu abandoki ya badiongo ya marka faux tango papa dangenda de son vivant papa dangenda tango auti Suisse tango azongaka tuke koyamba nzela Brazzaville papa dangenda ye mokoto lupango na yeti ndaku na yeti na bana na yeti ne pa dangenda zonga kuna te papa dangenda dola na centre binda kwa libiki atikala zonga na ndaku na te si papa dangenda ali mokoto baby ti papa dangenda atika biso na nzoto oyo atika sokola na mokoto il y avait un mutu moko banda obenge malele akoma ko chaba tu bilembo na place papa dangenda ça veut dire akoma ki guérisseur kuna papa dangenda bi ndako ne bibi tia tika biso na nzoto azonga kuna te yebisanga siko na kati ndako bo si père na biso amoni ndoki père abimi na libanda père a chepoa est ce que bana ba kotikala bosiko boso bana batikali place au père amona ki mabe c'est que bande batu babenga na kapé isa clair bana ngena zonga na mokoto te ezanda kuna ye zonga kuna te dans mon côté zaki derrière bébé mais mutu moko déjà kendaka wana déjà a tripotaki déjà formé et bébé qui déjà est-ce que le 6 avril au fêté déjà biso to fêta awa mutu awa déjà mutu mais to ka ki batamboli balobi que le 6 avril soki le gouvernement lobité oyoya yebisu ba le 6 avril il faut battre reconnaître Tata Simon Kimbangu étant que grand prêtre ya mboka o mais le fait battre bazana lanté makampe osala ndi makampe ozala te il faut bazongela l'histoire ya Samuel na roi Samuel na nganga wana donc nganga prise suka lobaki to ke nomona Samuel wati na tombo parce que Samuel atika malo to ke mona Samuel donc Samuel nda kata maloba donc bango Samuel azana ngamba c'est pas Simon nzota pas Simon est-ce que bango pe bandima pinda ke papa Simon Kimbangu alala pinza na bobengo na mozole ngana na kilongo est-ce que bandima ki ça vraiment vrai papa plus tard to ko ma vérité monsieur ça va te mutu moko ma vérité ta part mutu amonaki na biso etant que investigateur hein mutu amona mutu akoloba vérité za mutu amonaki yango moni bazolo bana 2 Corinthiens chapitre 13 toute affaire se réglera devant 2 ou 3 témoins nde bazobenga ngo ba témoins oculaires comprendre eza ba biloko o te mutu kaka avanda ki boya raisonner a lobby ya te donc batu ozomona batu ne surtout papa mfumo longa bande koloba boy tokolonga soki tokolonga te tokolonga papa Simon Kimbangu qui a gagné le but tout ça déjà ya kolonga parce que papa Simon na déjà question oyo mais na ina ka analyse na yo so ba bundisa papa Simon Kimbangu na ba ndeko na ina mosudi ndenge tokoloba ya mokoto to pende baboya kaende banda bazala fi ba reprocher ka nani bon bango omoni bango ba reprocher ka papa Simon Kimbangu na o bango mo ba yebi
oyo eza caché pa na bango omoni nayebisa oni omoni bapasi mo kimbangu kiangani bango bavandaki na mboka lokola bavandaki na mboka bango bazoconsidere bango bavillageois bango bake bapoto mpo na bango mayele nde ezalaki bango vous comprendre or que papa Simon Kimbangu l'ancêtre oyo abotaki bapapa na biso wana misala akende apoto te mais azalaki terrible bamindele kutu bafukama terrible rien papa de ngenda bamindele ntango baye awa bamonisa bango mama na bukai bango bazala te bango balekuanga ya vrai mais difficulté oyo babapere bamonaki bango bamonaki yango te omoni so biso moni tolanda likambo totala pere na biso ndenge amona difficulté donc difficulté ekoki epamba te fo tokobaka na likambo oyo seke na suka nango danger vrai moko ezali nini vrai moko ezali ozomona mais lelo oyo biso tokende kotakano awa na 2016 papa alobi mayele na bino nyonso tobosimba ngo bobombango parce que zoba nde azoloba omoni na buzoba papa Simon Kimbangu bango bazoba papa Simon Kimbangu zoba mais papa Simon Kimbangu akati na Brazzaville asali madesu asali loso asali kwanga asali nguba bato mayele bayebale comprendre oyo bato mayele bakokite mais papa Simon Kimbangu asali ya siko totala na ngambo kuna eloko nini esalemi na oyo papa Simon Kimbangu asali to badokote lelo so komi na nkamba tozwa image ya nkamba ya départ ya papa Mfumolongo na papa Mfumambanzi tozwa lelo image ya lelo ya des sons vivants ya papa Simon Kimbangu kiangani tozala analyse oyo dongo babenga parallélisme comparaison totala siko après siko tozongi pa na bino po bino nde boza vrai totala siko vrai na bino et produire nini kaka we donc vrai na bango produire wenza bayaka so bana déjà kwanga ba basobe na wenza bayaka non papa qui c'est pas jusque là c'est pas jusque là nangina tout non le 6 avril ils a fêté nini pour la bateau le 6 avril les a journée fériée chômé payé ngamba pesi yango te et utana monoko moto te lorsque chef parle te maintenant na pesi mbanza bandaki koyebisa biso boye vonzambi tele soki nzamba lobi ya lobi eloko mosusu ekobakama te si le président Fachi Beto le président Tshisekedi ntango aloba yango na nkamba na misu ya président Bahati Lukwebo na misu ya président Mboso Odiapwaka comme simba te c'est déjà bango déjà donc biso siko donc na bokoko eza lokola do baniya ye eza lokola baniya ye ke eza ye te mais na mondoko boye bazo benye président mais l'esprit na bango baniya ye vous comprenez donc l'esprit baniya ye te banze mon église qui banze na minoko posande bobenga ngai nzambe na mitema posande bosala masumu vous comprenez donc na minoko na bango babengaka président Fachi président de la république mais na esprit na bango rien bazoko ignorer parce que maloba ya mukonzi ezoka facilité maloba mukonzi ezoka facilité mais so maloba mukonzi suffisir ça veut dire donc le bébé c'est déjà formé et puis na se wana boko sale pe mabe siko donc kitaye ya kozala prida akimela papa Simon Kimbangu kiangani si oyo on a tourné le 6 avril le kama pesi bino on a te chômé total la kaka so ki me bo sala neti ni bango bapesa biso to rappeler bapesa te comme mboka eza ya tata Simon Kimbangu plus tard to fêter et puis biso déjà l'église ezalaka déjà journée fériée chômé payé parce que tokenda kosambela nzamba futaka déjà biso l'esprit na biso siko etikali bato nyonso bazala pe payé na yango bato nyonso tout ba bénéficier pe grâce ya le 6 avril etikali nde bato eza jour babetaka ngonga eza jour oyo église ezwa bonsomi na yango ça veut dire église kimbangiste ngonga ebeta na nkamba ngo masolo ebani c'est le premier œuvre ya moto mwindo asala ça veut dire banoir nyonso tout quel que soit catholique protestant réveil wapi il faut quand même bazala fier parce que si lelo oyo tolingi tosala face contre bamindele ce n'est que l'église kimbangiste oyo donc kabola doctrine na bamindele ce n'est que l'église kimbangiste parce que c'est le premier œuvre ya moto mwindo plus de millions ya bato balandi c'est l'église kimbangiste
c'est la première œuvre à Moutoumoué. Tata Simon Kimbangu. Si tu as la totali, au moins, on a un quartier, au moins, on a Jomo Basobi Basaki, beaucoup de mois à Ravin, au moins, Moutoumoué, au moins, on a dit, le monde a gagné l'hôpital à libérer Bato. Au moins, on a dans le quartier de l'habité. Johanna a fait. Tu les remercier. Au moins, on a tout remercier. Merci maman, merci papa, merci Noko, merci Nani Nani. Biso na bamboke ezalaka boye. Soki oke kotala mutu, faut me mêler masaka. Mutu on oke kotala, il faut appeler ça le soso. Ça veut dire yeah. Donc pour yo signer valeur. Oyo tala uti musigati. Donc il faut appeler ça valeur. Donc abiba tout surtout bandego no surtout ye na ye awa, ye ba appeler ça valeur. Donc comme papa Simon Kimbangu asali eve oyo pesi ba noir valeur. Tala ba noir nyoso mona ko, même na babi ki la photo. Parce que camouflaka car l'église qui maniste mais ba qui maniste parce que camouflaka o tengana qui maniste to ça ko tuna ba tebele bazala ko mona na papa kese est-ce que ndede papa kese na ipela lingina na kota oui batu baze belé mais tam ezala papa mobo ya bengaka bakangai na mikili tam bakangai boye Alex Abango mikanda Alex Abango récit à $10. Récit à $10. Tu as posé la question pour papa na mon nostro pour te raisonner. Chaque minute tu peux ça $10 pour la construction ya nkamba. Siko soko tinda kimbongo no pa ya moto. Donc récit on l'accès au tinda kia. Vous comprenez? Mais à l'accès à récit on a basoda bana. Batigela erep. Aleki. Ngai na butu na olika. Oh maman. Donc na biso ba kudon ba mbila si ba kota déjà na butu pour bakanga ba ngana bima bo papa merci telema na telema o tu apinga habiter ngala uti église mais na uta ba église tena beti siko mo pema na habiter na uti église allez sikoyo ba bisinga eloko ni nezo la sako uti église na bimisa mikanda tango na bimisa mikanda bango ba récupérer nga mukanda moko nde ezala récit batali bo yo da bimbaliste o reseni o bimbaliste ufanda ba accompagner nga tina ndako na resi tina pale atikanga na ndako pona resi mais sikoyo na kotala eloko eza ya biso oyo aza grand frère nanga bango baza kuna non to protéger ti comprendre mo boye nga na kosa pena réseau mais na moni grand nanga za mukolo nanga na pasa ki mukolo nanga nga na komikitsaka zomona nga na komikitisa mais ko senga grand nanga pardon. Bon, si vous avez une méticité, grand n'a pas dit qu'on est qui devant la terre. Par contre, bazana grand c'est Simon Kimbangu. Papa c'est pas mazam ko na ba. Mukolo na ba. Oh. Yesolo. Ah oui. Grand c'est Simon Kimbangu. Ah oui parce que lorsque papa Simon Kimbangu ya 1921 bana ko kende, zema papa Simon déjà wal baki na bozonga lisusu. Voilà. Papa Simon Kimbangu, maman. Nga fa na papa Simon Kimbangu. So na kimaka musika boye na yebi pourquoi. Nga fa na papa Simon Kimbangu. Na yebi nini papa Simon Kimbangu. Tangu pe tuzalaka ensemble. Tuvanda na papa Charles. Na yebi nini balo. Mais je te dis la vérité, na maloba ya papa José qui solokele. Bolanda biso nyonso tite muta kosali. Bolanda yango tangu tukoneke papa Simon ngati biso pour que nous mona papa Zako. OK. Vous comprenez? Les biso to landa ka principe. Mais si je vois ata parmi biso mutu mo balinga tambola na le bagay yi mono tambongo ils ont un problème bien mais so li tambola ka contre oh papa oh boy tu OK sou na préfère que tu na vanda ka bongo que tozala na yo pour sympathie. Merci bateau ba okende parce que le 6 avril bateau beli ba kenda nkamba j'étais na ba ndele na bayaka j'étais mais manga tête bon tout kana wana c'est là OK le 6 avril c'est là non ngana ke nkamba c'est là non c'est la malembe asenga ka ba kimia mai nango mai na bayango ba yango zwa kimia ngina ba bato ba okende te basala ndenge ni papa pa ozala te je crois bien te bato papa na kamba zangi te parce que nzamba za omini place na njoto boza na la tour za kitoko te mutapo soki na mweti bato ba okati na Brazil mais tuna kasi non so mutakati Brazzaville za mutu a comprendre te
eza moto à comprendre et puis moto azolinga tati satan azokanga boye dakala ngai bana comprendre te lobaka ezala sur demande à papa mais so katika na marque no comprendre te comprendre te siko yo faut ça la mingo forcer na dernier chapitre 12 verset 10 les mal feront donc le mal les méchants feront le mal vous êtes des messieurs donc des méchants il faut l'ordre ça or que dans l'ordre de l'église kamba direction les six applis les encadre vous comprenez les encadre donc papa neti nga na vandi awa so na nina kende namona papa ngala ke kanka namona papa mbeti na ke kanka to sole pe na pambeza te na fuka mika na mozole na prier na lave ka mai pe na jour makampesi pona ngai makampesi parce que poso na lubike ngai ka bongo siko bato baza na Nord Kivu bato bana bagoma ba témoignage ya kawa o na mona kipa mais comment nga nazaka pembeni nga nazo linga kaka donc na sala kaka ba gravité c'est faux balobi Paul alobi les justes vivront pas par l'esprit parce que mon ndenga la vandi boy parce que pona misuno boy nazo ndima mais na kena kuzu na bima ngamba tifana za mabe mais na ebo na saini nazo seka donc ça fait donc nga naza les plus mauvais ozo prendre donc ça fait donc les kambu so zo ndima ngona mutema ndima ngo pe na sourire poeza la identité yango bible biso mutala pindai abongola yango quel que soit passe wana ndaye kopesa ye abongola yango te ozomona batu bazebele papa de ngenda de son vivant alobi bakimangiste mingi bazana no libanda soki tango ekoki bakokota donc bakimangiste nde balokota siko na église balokota elo nini osepela nango na fête ya le 6 avril wana osepela vraiment nani d'abord nasepela na journée wana et de na sepela ka na père maloba kaka oka pe onga na kenda na église ka père aloba na yoka elo kaka père aloba na danse te ngabi na te nga unena za na ebobina te ngana na vandi aso so do mochemche mo marque ngana bobine na mais na ko sala play pour na bobina marque faux na bobina marque faux donc no sala play pour na ebobina te na ebobina te ndena vandi na ebobina te na mela bière te na mel donc bière kutu na donc na mona kande batu ba mela bière mais na bien donc na bina te donc bobina mana ebite et puis même ngana na défila ngala défila après na place ba jeune bazate na défila place ko ba papa baza to ba mama ba jeune garçon te ba jeune fille na défila place on a tala ndo défila ka tenga donc tout droit fuma au mona fuma donc et wana zokende parce que pour nous l'ende obebisa église ça place ça la ba jeter ndeti fandi a mutu mayo sala ba jeter awa aza déjà moti parce que le principe comme fumwana ko lobi nganga nzambe basaka na kaiti azala ya catholique azala ya protestant azala ya wapi comme babengi nganga nzambe faut bo pese respect basaka na kaiti wana za maloba mfumwa longo matikela kibiso sikoyo papa Simon Kimbangu kyangani aza grand nganga nzambe donc quand yo zo tinda mutu mo déjà aloba mabe ça veut dire on peut déjà maloba ya papa fumwa longo ya protestant bébé c'est déjà ici papa que singa na otika kuna zozonga ka kuna sel kama mwisho kiwa ici tikaka ici yango moni nde makambo ke mais le 6 avril ngata on a ki mwana muke eloko bande ko memanga mingi na église eka maloba ya papa kaka maloba papa alors so na ke na église na komi ko na église pas so ka papa lubi donc tant que papa solo bana komaka donc de ça veut donc l'esprit de komaka calme vous comprenez donc on va maloba kaka papa solo et personne na ki maloba papa te na manoza la calme te fona luka moto na sala nini ouais ok bien na c'est ngala et puis ça qui rare des autres va pas fumalo ngana tikala ko kine église na sala ngo tata mkono ok pona ndola na père na biso so père na biso zo kende père so ndo yebaki mona ka papa zo kende ka dimanche ti akomi na trafic azo sotrase omona ngapi na côte tango ba okanga na ba olakisi tango ba okanga ngai na banani ba contrôler na lakisi père na sa ndo futa kaka ba surprise pa ya ba contrôler omona ngatoke omona toke père tango toki de père asimbinga to côté église
to vider pe na père to normal. Donc chaque dimanche, tu peux comprendre que non, so ka zo ke ne fois tala. Fois tala. Wana ngana zo bata maka so akomi na re ava kota. Il faut tala. Au moins na moninga pse kota to koti. Si to eko mesana na tikala ko zambelo koti. Même ba raconte la ba chaîne. Poto banda banda, au moins so to bandi ba 18h. O ti ba 20h 21h. Bata banjili banda ola na santa. Mais biso ko munda bozalaki na Foncobert awa na Mariano. To banda zonga butu na serre na ngato banda kene ko mone mari. Azal na Luanda. To banda kene na serre na ngai. Au moins toke serre na minga. Po biso nena dali ma biso nyoso ko famille mo bima presque ke maliste. Biso na batata leki na batu. Ndeti ngana pale ne na bandaka. Nani bandoko na biso. Na joa bango na mema bango de église ki maliste. Au moins na manoko Simo Kimba noko awa kita Simo Kimba kunza okanoka binzambe na bio kenoko awa uzana bezo mbati so mbati. Donc c'est ça. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Le 6 avril, le photo beta masolo nango. Journée fériée chômé pays. Et na Kachangamba mais la République démocratique du Congo. République démocratique du Congo c'est quand. Kala mama batu basa le rete. Batu pe ba se tromper. RDC eza la force égyptienne antique. C'est le premier puissance mondiale, la force spirituelle. La RDC. Hein? Mais chez eux, chez a parlé du peuple. On a parlé du peuple. Parce que ça dit parler à ma peuple. Mais les bassales là, il y a ma peuple. Vous comprenez? Hein? Et là, il y a ma député. Et ils ont parlé à ma député. Et là, il y a ma peuple. Merci. Et pour ça, la makambo ya ba peuple, mais Kamba la Nouvelle Jérusalem, bazo bengango, kokama voix. Ça veut dire ils ont sangi donc même makamba tebele. Le 6 avril, okuta kuna ba mindele. Merci beaucoup de continuer le soleil le 6 avril. Comme na suka ta la caméra, puis ça message mandekuya mon contrôle. So ba betia mil bakuba limbisa yo so proposer ki c'est pardon pe ça conseil so ba beta mil baku ba beta li baku oyo ko pesa bango mayele non si vous papa kesi pardon maman papa kesi yo ko te pesa nga s'il vous plaît non na yo pesa nga maman mais na zone ngana classer maloba na yo na lobi boy ta la caméra sola ba ta mokoto so ba dérouter ki yo ko dérouter te so ba dévrier njela nazwi njela mususu yo kozwa njela mususu yo tikala kaka na droit au papa Simon Alexa Rabino soki ba obeti bango bakuba limbisa yo so pokosa kisenga pardon ko ba ope baza ko nzaka ba papa soki pe conseil ezali pesa bango te conseil mo na pesa bango bazonga na nzela bazonga na papa na baka tiki so afika so na sel alobela ki on a centre de caisse conseil moko bozonga na nzela. So on doit sentir ma bête, il faut bon voir. Donc tant on sentir que non, il doit où il frappe là, ça veut dire il faut bon. Et là on est retiré. Hein? Les places on est là on a retiré ça. Non non sur le dos tu dans le lot on a retiré ça. Non c'est ce qu'on a menacé. Que so pas menacer nga, so pas menacer nga kasi on est na violence. Bon c'est ba 5e émission. Ba sans yo. Hein? So ba sans yo. So ba bisanga ba yena bango. Mais ngape na oyakaka. Ce bayi, balbine cette mission baya ko contredire makambo. Ngape na oyakaka. Pona kolanda ngape na oyaka. Yo pozo. Na pozo na so bango baleki 1000 fois. Ngape na oleka 1000. Okimate. Lakini nini? Na okimani. Kutu lelo kutu mbule banda obeta. Mbule la makasi. Mbule zo beta banda lobi na 20. Moyeka na yekaka. Makolo. Na ye na komi. Mbula. Yaka kezo biki na leli chapeau no ya. Kasi pona na lateki on pona moyi na lateki yo mutu nenge beta ngana dona lateki on pona moyi kabila chapeau te mesko me wana l'accent wana kuna siko mo ke no so dona kabia ngo mutu ko beta suma kasi vole te mele ngoma na lelion mabe mutu ko beta za bor moko na toki ona gambela kisena chapeau le bi mam wana charger wana donc na toki ona gambela la tableau moi te pona moyi ga ko beta ngo pe te moyi. Oui, surtout dans tout dans monde des obima. Et les kela. Mutu papa mfumalo ngwa simba ngabo ina mutu. Laki se cha ona na. Père na biso ba ku fa ebiseki ngabo. Abara cha na mutu père na bisinga. Mo so ke papa Simon ngwa nkianga. Ye bisa ya zo musabi.
acha acha yo awa okoma na mayele ntango na ye na yebisa papa yebisaki nga so nakomi epai na yo ozwaka mosapi oyo otyanga papa tuni esala nini abi te mayele eza pa na yo abi ya solo kombati jamais abati numéro ya telefone wana ozotya babenga mazopo te oyo chapeau kaka oyoke vraiment nakoso te na lembi yango mabe chapeau mais ndenge tokolobela makambo ya nzambe tokotya chapeau te bato bamonaka bote bayebaki ye ozalaka kaka papa olongoli na tolongoli chapeau. Merci beaucoup numéro ya papa Simon Kimbangu. Napesi nano mbote na bandeko nyonso oyo baza na miki baza na Masima Nimba baza na Congo Central, na Équateur, wapi par-ci par-là. Et napesi mbote na petit frère nanga moko ataka mwa t-shirt akombo ya Fere ye ndateka forme Fere gola Fere Luyindula ya teka forme donc ngana olela ta mwa polo moboye podo na ka passer nango ta mwa polo moko ya bien jour pas otinda ngo na ya nango na bino polango ya même ataite bandeko msupe ba mona bena mwa ilo mwa bien pour pas kesi mbote bino nyonso mbote papa Simon Kimbangu kanga azana na bino kilo za nzambe azana comme tombela kombo na ye tika pambola biso apesa biso o biso toujours numéro de téléphone o ezangi numéro de téléphone eza 085 94 25 598 085 94 25 598. Merci beaucoup na bandeko naso na biso tika etebola mwanzambe bila bino bao bamoni mabe bolimbisa bao bosepeli te bolimbisa nsengi bolimbisa na kombo ya papa Simon Kimbangu komba papa Simon Kimbangu bolimbisa papa kesi bye. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete